la chaîne qui vous édifie. Tout nyon soit bundisa Congo. Kande na simbi drapla mboka oyoyo. Akutana peuple nzambe na nzela na. Nyon so boko ko sala. Makila bato bino bozo bomma. Yebe taza peuple ya nzambe. Congo eza mboka nzambe. Na lobi te na lobi nazo bondela na butu. Na mona ba négociation entre président Kagame et le président Félix Tshisekedi. Nous avons un échec sur échec. Alors nous avons lobby, Israël. Gardez silence, moi l'Éternel. Le peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Rwandais que vous voyez aujourd'hui dans notre pays. Armée céleste tellement et nzambalo lo abundela biso na lingi to changer pe langage na biso mboka oyoyo na lingi na sambela avant toutefois na clôturer mission na ngai. Seigneur Dieu de gloire na sambeli pona mboka oyo nkolo otinda kingana loba maloba bénédiction pona mboka oyo na loba maloba bénédiction pona peuple congolais nyonso baza à l'étranger. Moutounio sans telema pour kobundisa peuple congolais. Nzambe yo lobaki na peuple Israël. Nzambe na ko défendre cause na bino. Nzambe défendre cause ya RDC. Na kombo na Yesu loboko ngolu likolo mboka oyo. Na sambeli pona armée congolaise. Na sambeli pona la police. Na sambeli po toute institution nyonso ya mboka oyo. Nzambe telema confondre batu nyonso. Oyo bazo bundisa mboka oyo. Bazala frapper d'aveuglement. Na proclamer le boko nzamba ngolu et libika moko na moko na kombo Yesu Christ ndeto bondeli to lobi. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, shalom, shalom là où vous êtes. Lorsque mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dans Pamboli Bino Soba Nzambe, Biseka Bozali, et puis na Pamboli RDC Mobimba. Et puis j'ai béni tout le peuple congolais dans le monde entier. Biseka Bozali en Europe, na Pesibino Mbote, na Kombo Yesu Christ, celui qui nous a fait grâce d'être parmi les vivants et à Moukola Lelo. Nazo Pambola présence Nzambe kati na biso na oyo Nzambe asaleli biso Nzamba bateli biso webi que ce dernier temps toujours parlé sur des réalités spirituelles avec ses effets. Alors aujourd'hui tokolobe la partie B ou toko toucher moi muke ba symptômes ya ko ilakisa bana Nzambe combien tozali combattre na makambo oyo parce que bana Nzambe belé bazo vivre ba réalité o ezalaki Ils ont posé na bangote. Donc, vu que makambo est belé, alors nous sommes obligés vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je crois et que la bonne nouvelle n'a même lieu dans tango oyo et koya pour na ko bouleverser la réalité aux alikobika lelo et na profiter na luka na pambola bana Nzambe to sambia d'abord. Pona lilo bana Nzambe. Seigneur Dieu, na pamboli kombo na yo poto zali Nzambe. Merci pour ta parole, merci pour Nangolo Salibiso encore, et nous sommes grandement reconnaissants pour tes bienfaits. Yahweh Nzambe pambola peuple onyo soit landinga, peuple onyo soit zo landanga nangonga. Oyo azala oya ko yoka malobo po édifier vinaye. Et fungola ma porte nyonso kangami mon côté Nzambe à vivre réalité na repousser mi pepe nyonso zo te pai na yote ezala nul et sans effet na sengi ngolu na yo Nzambe e bana ko accompagner peuple na yo na kombo na Yesu Christ ndeto bondeli tolobi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Na pesi studio Mbote bazola na biso bazo sala biso patoko mabisika bino bozali. Toujours le bel sur des réalités spirituelles avec ses effets. Tout le bel qui première partie, tout le monde tel ça tout le bel bazo subir ba conséquences ya makambo ba salate. Les kambo a salité a ebi mutuna makolote ba ebi ka subir conséquences. Le fait que toi dans monde moko boy
molili ezali mabe ezali ebele et bana nzambe bazo subir makambo to pesa ki bino exemple ya Job comment Job azalaki victime makambo Satan azo réclamé. Il y a aussi des gens, les enfants de Dieu qui craignent Dieu, mais Satan est en train de réclamer. Satan azo réclamé bango permettre ngai na simba Job ezana bato belé bazo luka moyeni ni basimba vina yo baluka moyeni basimba bana na yo bazo luka moyeni ni basimba même libala na yo baluka moyeni basimba même santé na yo. Vous comprenez un peu, ce sont des réalités spirituelles. Ça les loko mon côté mais au monde a réunion sur salema bazo luka kaka babo malibala na yo. Vous comprenez, ce sont des réalités. Au solina moto l'autre côté, au bundine l'autre côté, et l'autre mon côté. Mais il y a des décisions pour que vous soyez victime. Réalité, ce sont des décisions. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, il y a un monde spirituel. Où vous avez des décisions, tant que décision que Nzamba permettre le bi nandimo que ndoko simba ibisi jo ibisi sata bisimba biloko nene so molimo no simba te jo bazala gete. C'est ce que makam tozolo ba awawa. Oyebi na vie nanga nazana témoignage oyoyo peuple de Dieu grand frère nangai ya Liboso que son âme repose à paix grand frère nanga na kufa. Grand frère nanga wana et là que comme il est vraiment bisognon surtout là parce que il était vraiment un papa pour nous notre grand frère asaka kenoko bala mwasi tanga ke abali mwasi ba fandi na mwasi nzo commence ke noko bala zalaki na famille ya mabe papa na mama na ye bazalaki bandodo buluko la babokilo na ye bazalaki bandoki batamisala mabe tango bakei baye ko initier mwana na bango mwasi balobi moi, mobile lokola za na mbongo, il faut tout ça nini. Tu initié pour biso to dominer. Tout zo mbongo na ye e cohésion nga na famille na biso. Alors, yo salema nenge salemaki, baba niko fanda, ba yo kozwa grand frère, ba laisser kindoki ya kimukolo. Ndamba ba kana bilo ke kindoki ya mukolo ezalaka e komisanga mutu kizengi. C'est vrai. Soke rato ko komiso kizengi, c'est ko faut kufa. Grand frère so balese ki ndoki grand frère na biswa obike talaka mutu ofanda na limete 8e ré alongwa wana akendati na mboka ya basi ya mwasi na ye place mamani na ma azot na biloko nyonso ndako kangisa loué mutuka munene alongwe Kinshasa akenda kuna keno ofanda kuna donc efanda na belle famille na ye. Biso tozole mais grand à l'époque j'étais encore jeune hein avia ke bonengeni na tiki biso boya ve parce que ça là qui y a na biso do pesa biso ba mbongo ngai je nazo reconnaître à l'époque na komaki na 6e littéraire bien aimé dans le Seigneur boyoka is témoignage et ko permettre yo comprendre et permettre de comprendre la réalité n'est pas ça kana vie et l'on est né au Salema na sima na ngo tangwa kei. Il était faible, il était vraiment innocent. Biloko ba pesa qui est zala qui niveau na été donc ndoki ba pesa qui est. Et ako commissaire lokola moi mutu moko kizengi. Kizengi te mais au moins mutazo za na moi retard mental hein bato basali ba mingi basali ba tangi kimunganga ba yibe ça moi un peu moins retard mental. Au moins on doit se rêver mais il était responsable, un papa responsable. Quand juste le temps, on va laisser Biloko wana na famille à moi sinaye et le grand frère a changé. Ajumutukake. Tant que comme kuna ba ebisi ba lobi nengo za boye pour bi ma place to tche faut pesa biso mutu. Wana na mboka ya moi sinaye na ba mama moi sinaye na mama na papa bokilo naye. Ba ebisi bo ma bi nengo za boye o a des gens tabana biso. Alors posons en vie, vous êtes obligé de pesa biso mutu. Ah, grand frère, mon gars, donc, mais c'est pas ça, ça va, aïe, ça va, promettre, non, pas ça, bino moto. Aïe, que citer ngai, aïe, citer Blaise Nkosi. Alors, babi, ça va, toi, dans 7 jours, ma cambo, na zoé, bisa bino, na yako découvrir en haut, tant que maman ou aboti biso a commis sur place. Alors, 7 jours, ma pesa ki ngai, ma pesa ki yé pour ngana kufa, bien aimé ngana Kinshasa. Mais le programme est le Manamboka.
spirituellement. J'ai une décision, grand frère lobby, avant-dernier, comme on est blessé encore. Ok, ça va. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, et ça n'a pas tumba. Oye ça les maka, oye yebite menzamba bundela biso. C'est ça que tu as en réalité. C'est-à-dire au fond de mon diable, le que so kati makadamo okufa. Mais au kati sa okufite eza pour no banga nzambe, eza ngolwa nzambe, nzamba protéger biso na bolingo na ye. Bien-aimé, c'est toujours kokinga na kufarate. Un mois kokinga na kufarate. Tant que tu 3 mois lobi, ba yeko yebisa grand frère nanga babi. Moto pesa biso banato bandi ko lukaye poto joyer ezo simbate. Maintenant regardez la manière dont mon grand frère a utilisé. Le fait que dans une classe mingi aye ko yebisa ngalobi ngalobi bless ndenge za bofo ya kotanga na internat koto epa ya grand frère epa ya babokilo na yo place nga nazali oya ko fanda wana. Ne bisevenga na okendete na oyate. Et mon grand frère a commencé maintenant à flatter na ba bien matériel. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention avec le bien matériel. Au moins, nous sommes persuadés quand ils ont bolingo, mais ils ont persuadés que c'est le la lié où ils ont permettre yo dans le monde à ténèbres, bo se connecter. Mon grand frère ne s'en a bien cause la bien des notes de la yombongo autant dans l'agence et puis nous aboyer, nous avons biloko na union ce cause la complet. Ah, bien-aimé Nandimi. Ça va faire nazo yatinde lambon. Le grand frère m'a envoyé l'argent. Grande sœur nanga. Tanga ki azu yango directement tanga rambon wane ye na ndaku. Bien-aimé, laisse-moi te dire, idée n'a changé balamo. Donc nanga te, tanga nanga tanga sera na Kinshasa. Même si on a rien internet TV, non tanga kaka na aussi ça en Kinshasa. Ay singa biso le boss en Kinshasa singa na foot le jour Minerval te. Maintenant si sa classe c'était un miracle de Dieu. A foot langa te, mais miracle nzamba salelanga ne na si sa classe. Et 3 mois n'attend ekoki bien aimé laisse-moi te dire mon grand frère comme na libumu tala mon nene lokola zemi à 9 mois. Jusqu'à ce qu'il y ait okufa. Et tant que kufa maman na biso a joué à kei na mboka ngo na ba yebisi tant que komi kuna baba nisko ko relater li solo. Et pas bato mboka tala boye moi non va kufa abenga ki maman moko maman wana ba yebana ki na ndenge moko boye. Donc maman na petit bongo histoire lobby moi na ya mobali Blaise il fallait nde ya kufa na place na ye mais babi 3 mois baba ndeko pe ko accorder ye et leki yango ba juye moko. Obi ke babu kilona bakima mboka. Bakima mboka. Vous comprenez un peu? Donc, moi je suis ici à Kinshasa, mais bato bazana province moko, bazo débattre sur mutu moko boy. Oh, peut-être mutu na batika ko mona yete, mais ali kaka juste ba yebi na ko transmettre ye bango information lobi tozo pesa mutu songolo pakala. Peut-être yo pozalia ozo landangai. Bible Zoloba, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Dans le Kanda Nabiso, il y a Ephésiens de Tozotanga, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. C'est-à-dire, parce que les esprits, parce que nous avons dit biso kakete, bitumbo yozana mweza nzoto te maman, papa yom to fandi awa. Et là, parce que là, on a touché plus les symptômes. Et là, maman mususu, bazo vivre na biso, na sena moyo, baza pe bana nzambe, mais diable a réclamé bango. Et ça, moi na masi mususu a changé ma balle à 4 fois. Ce gars a bali kaka, une année 2 ans, il va le koufi. À se comprendre, na sali nini, problème nini so passé. Non, laisse-moi te dire bien aimé, tu as un problème, tu es combattu. Peut-être tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, car la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois à la parole de Dieu.
Na yebi makambu na oyebisa yo. Yo moto ozali ozolanda ngai. Oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Italie, oza na Espagne, oza na Paris, oza na Belgique. Yo kanga makambu na oyebisa yo. La Bible nous dit car nous n'avons pas lutté contre la chair. Bitumba oza na ngoza nzoto te. Nzoto ko sibiri ka conséquence ya likambo wana. Na peso témoignage na ngai. Bato ebele bazo vivre makambo oyoyo. Bazo vivre ba réalité. Okomona na mona moi si mususu. Na pesa bino témoignage. Il y a une maman. La maman là a epsinga bi papa. Ceux qui n'a vu qu'à fiancé. Fiancé wana bon, il suffit que ça ne 3 mois 4 mois subitement koufi. Abi et c'est comme il 4 fois. Donc quand tu vois des choses en répétition, comprendre rien spiritualité, ou les a convaincre yo. Au monde eloko ezo bandela makana vina yo. Au monde eloko wana ezo zonga kana vina yo. Okufeli mibali 4, okufeli bana mbala mibale misatu mine. Et dans la même période, il faut comprendre. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et que la volonté du Seigneur est la volonté du Seigneur est bien-aimé. Tu es là pour que la volonté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Yom Tozalé va pimer le mikanda plusieurs reprises. Peut-être va pêcher une dernière chance. Bah le biyaka, tokota la kana yo prochainement. Laisse-moi te dire, pas pimer le pour la première fois, pour la deuxième fois et la troisième fois, mon Dieu, alors ça là quelque chose na vie na yo. Na lobi na yo pour la troisième fois, mon Dieu fera quelque chose pour ta vie. Et Job a lobi, oui, je sais, et que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Nga na zondi mama kambo na zo bisayo, nzambe akotelema na vie na yo. Omoni batebeli bazo vebilo ko repe. Mutu muso za la raso comme na période mobo. Bandima. Excuse. Comme quand na période mobo bandi malade. Et malade on est ko soye tant moko boye pi ko tiena ba dépense. Et na mutu muso ba tsaye na famille na bango azana mbongo. Mais mbongo ba pesa ye ezara pa kundanga nango bato. Vous comprenez? Bon mona mutu soki mutu ana nzala ba pesa mbongo te. Mutuana a besoin d'activité mais ce muta koufi ba cercle à cher et bimi. Vous savez pourquoi? C'est parce que spirituellement mbongo wanezate ya ko aider mutu alia et ya ko aider mutu te atanga muta progresser mais juste ba dépense za rapona bibembe. Même na mboka na biso Congo. Et aujourd'hui je veux prier aussi pour notre nation. Est-ce que Mboka na biso bon? Est-ce que Mboka na biso bon? Cet langage-là est que soit des influences sataniques. Cet langage-là, est-ce que Mboko est bonga? Est-ce que Mboko est bon? Et bon, pourquoi? Combien de pays to yeba ke zalaka ba mboka ya nzala? Mais le pays wane comment ba puissance parmi ba pays puissance na monde? Combien? Mboko yoyo ekufa kaka boye mboko oka mutu so bana yo pena no za bogo bongate bolo baka nga maloba na bongate pour quelle raison to bonde la kanzambe ya bomoy or maloba wana ezali maloba moko influencé satanique yo mona ko ka maloba na pesa bino ba exemple awa omona umuta lobi kaka maloba kaka na maloba lobi mais le diable azuka maloba na mettre en pratique. Tata mosumo ko kenda prison bongo kaka. Yo ba kenda prison ndengeni. Aswani na mwana ndekone ya mobali. Alongo wana fingi penza ebe meno place ozo kende kuna ba tutu atana ko tuta. Mwana mobali abima akata makadamu poup sur place. Ba tutai. Mutu ka place ute mona na te. Est-ce que vous comprenez certaines réalités bien-aimées? Il y a un mois, moi, si je suis à mobile, mais ça toujours na ba mari de nuit. Or, moto na mari de nuit, tchango na mutu na yo, ou soit femme de nuit. Au kotika na ko fana na libala te. Ato sali 10 à 11e année, bako benga na yo. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde là. Oyo ba décida que ba pesa yo mobile to moi si ya butu.
Et on a un divorce, c'est ça normal. Et c'est normal. Quand on parle de un divorce, non. Et où tu as? C'est parce que le monde a ténèbres a été présenté en Wepainayo. Il y a un moment où papa différent, maman différent. Et ça lit instabilité spirituelle parce qu'on impose na yo. C'est l'instabilité spirituelle. Et ça peut être un mariage. Mariage, instabilité. Moutouabala, c'est l'instabilité. On doit changer. Et ça n'a pas de symptômes sur le côté de la moto. Exemple, je ne sais pas. Bible, c'est le bas. Et là, au mon côté, ce qui nous va permettre en côté, oui. Et là, au mon côté. Mais dans le temps, il y a des choses qui sont les kabango kakaboui. Azoye bayangote. Aujourd'hui, on va prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Yomutozo landangozi le boko tchena litama. Ozole le lobili kambo aussi la ngandenge nini. Mibali abuto boki mangandenge nini. Et chez quoi ils ont toujours en répétition. Et qui mangandenge nini. Laisse-moi te dire, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton jour. Malgré que vous avez un programme na bango, baluka ndeni ni akolia bana na yo, baluka ndeni ba baby selo musala, balobi te document ko zwa yango te, libala wane osale mate, yango moni foza na discrétion makasi yo mwana nzambe. Faut avoir beaucoup de discrétion na vie na yo. Non seulement discrétion, il faut appeler un discernement. Na makambo ni ko salema na vie na yo. Moi, je sais une chose. Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Moi, l'Éternel, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. C'est vrai. Ce qui m'a bonné l'inzambe, à l'oukinzambe, à tiens ma bolongona c'est. Bible dit, nzamba ko yanolaye, pe a collecté ma kambo et bombami. Oui, bombami, yango ane yosa nango besoin. Nzamba soura na ko répondre te. Mais nzambe a côté na dimension ya ko lakisa yo. O ezali ko salema spirituellement na vie na yo. Oza mosikito ozo balate. Oza mobile ozo bien ndeko moko a sexa kinga donc to bando secrétaire to no koto no yebate. Mais le temps to yebi nzambe to comprendre que c'était pas normal. C'était spirituellement. Ndeko na za na bana ya basi na lupango, non na famille. Bana basi bazali o ba ko sala misala ya ko lamba ko kende wendi. Mais yezo charge ye mo lambaka. À Balaté, je crois bien à l'époque où j'étais encore à 10 ans, 11 ans. Tilelo. À tout le monde, sinon ça n'est. Et on a compris, après quelques temps, tu es bien, tu comprendre que Abandaki ko bimana papa na ye. Moi na mobile, mais bimana papa ni mutoni sala mabe. Na lamba na bala moi c'est pas na sala nini. Au Balaté pour un frère. Tu es obligé au bala. Non c'est na bala na kende na mobali wapi même lelo makambo wana ezali na bamboka na biso omona bato bazo yemba nini ebemba libala yoka bato bazo langage azoloba ebemba libala oyeba te maloba zo bimisa le diable a joué yango o bala telelo maloba nino bimisaki c'est ça certains symptômes oloba maloba ebemba libala enfin ko liele ki libala kolate le ki libala. Ah, on a comme une poto, Esaïe le côté, basi bazalaka na priorité, eboye. Non, bisto zabana nzambe. On doit vivre la parole de Dieu. Et les lozo bala to komi ko luka bandoki. Les lozo bota to komo luka bandoki. Eza que so luka bandoki te. Na yeko yebisa yo tia mabolongo na se. Benga biso na numéro na biso ezali wana plus 243 97 30 34 307 plus 243 97 30 34 307 obengi biso kombo ekobima wana to epi tokoyeba na kooriente yo mpe ya koyebisa yo nini okoki kosala pa biso totyaka nde mabolongo na se. Nous on prend le temps de prière. Makambo nazoyebisa bana na nzambe ete nzambe alola asala yongolo. Ba réunion wana kombo na yo elimwa.
Et na bato musu bakima bango na babilambe lambe bunga na singa oyeba te. Ande ko mozo lela. Abi papa na perdé lamba na nga moya bien na soma ngo cher. Na sukolo na tsoka mbala mo na sukolo na tina singa. Et quelque temps na utabu ilambe zate ndeko bana ko bela. Nzoto ne mo bimba makwanza. Quand je prier pour nous. Quand je commence à prier, moi je me suis dit que récupérer spirituellement l'ambana. Et quand j'ai commencé à réclamer, à récupérer et l'ambawana na moninde ko ba potat ba makwanza disons et kauki dans autres directement. Donc problème spirituel ezalaka na force que le cas problème physique. Physique et je subir caca. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Même à Tamakambozo, il y a Kagame, président Kagame à Rwanda, Nambo Cannabis RDC. Bien aimé, il y a la spiritualité, il y a des choses qui se passent spirituelles. Nous avons sauté. Mais ngana butu nazo sambela, na butu nazo sambela pour Namboka nanga Congo. Non, prier pour Namboka Nangai Congo, nazo sambela. Et Nzambe ko bisanga lobi, na mona ba négociation entre deux pays wana, eza ko aboutir ne l'autre côté. Et Nzambe lobi, peuple congolais, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattais pour vous. Nzamba obundela biso na mboka o eza na makasi na biso te. Nzamba obundela biso na mboka o eza ko na mandoki te. Armée na ye celeste. Nzamba na olongisa biso. Makambo zo kutana nango nzamba alongiso na makasi na ote. Ba réalité ozo subir les lots et aussi là. Nzamba otelema pa yokisa kombo na kombo satana soni. Alobi amimoni samakana ba oba lukakae. Bino sobola nangai partout dans le monde. Na eko annoncer bino te komi na tango yo. Nzamba se lever pour na kolongisa yo. Bitumbu ezo komela yo naza ko petisa kombo na yo na monde ténèbres tangama. Mutu moko pete amonango. Yo mutu bakangi yo mabumu balobi yo kobota te. Balobi yo kobota totala yo. Bazwa libumu na yo babwakela yango maladi. À chaque fois osali bo opération, osali bo zongisi bo ezo simba kaka te na yebisi yo. Le diable wana zo bundisa yo. Histoire n'est aussi la lelo. Car la Bible nous dit toutes choses, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. O leli mingi, o beli pe mingi, o sekami mingi, banda kenda poto azana nini, banda kenda libala azana nini, et loko nina malonga azana ngo. Laisse-moi te dire, tu as la grâce de Dieu et la promesse de Dieu. Tu as la grâce de Dieu et la promesse de Dieu. Babundi sayo. Ils te feront la guerre. Oui, bitumbeza permis. Na vie na yo. Mais ba olonga yo te. Nana papa na mono to bonde la pona papa na. Papa so azana ndako azabie. So akwa komi na ndako makole vimbi. Moi ça les adesco ba c'est non. Il faut te déclarer inapte. Abengabi papa. Nous allons aussi là papa. Papa, papa. La Bible nous dit, invoque-moi, moi l'Éternel, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Na zui na sambeli pour les places à Zalaki na Italie, na bondeli, na déclaré, na côté na monde ya ténèbres. Na keko récupérer, na lobi mutu nyoso bois kama baloba maloba, abwaka biloko na makolo na yo, lelo na lobi morajo les aussi là. Nya. Nya. Ma papa ma kolezongi normal, a comment la bureau qui a celle ci sa zongi normal. Regardez les diables n'engazo bundisa biso. Nzambe wana lelo ayeko yebisanga na yebisa yo bitumbano komina suki c'est sili nzamba longisio. Na lingina sambela pona yo mutu landa kinga de le début jusqu'à la fin. Na lobaki na bana nzambe te lelo to sambela pona mboka na biso. Mutu azo bundisa Congo. Oeza mboka elaka babundisa yango te. Mutu azo bundisa Congo. Ayebaka kutana
na peuple nzambe na nzela na ye. Quel que soit place aux allo tout nyonso abundisa Congo kande na simbi drapela mboka oyoyo akuta na peuple nzambe na nzela na ye. Nyonso boko sala makila bato bino bozo boma yebeta za peuple ya nzambe. Congo eza mboka nzambe. Na lobi te na lobi nazo bondela na butu na mona ba négociation entre président Kagame et président Félix Tshisekedi. Na mona échec sur échec. Alors nzamba lobi yende mto bondela biso ndenge bisa ki Israël abisabi gardez silence moi l'Éternel. Le peuple les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. Les Rwandais que vous voyez aujourd'hui dans notre pays oyo bazo tia bazo zangisa biso kimia nzamba lobi ba mona na lisusu te. Armée céleste de Téléma et nzamba lolo abundela biso na lingi to changer pe langage na biso mboka oyoyo na lingi na sambela avant toutefois na clôturer mission na ngai. Seigneur Dieu de gloire na sambeli pona mboka oyo nkolo otindaki nga naloba maloba bénédiction pona mboka oyo naloba maloba bénédiction pona peuple congolais nyonso baza à l'étranger mutu nyonso azotelema pona kobundisa peuple congolais. Nzambe yo lobaki na peuple ya Israël nzambe na ko défendre cause na bino nzambe défendre cause ya RDC na kombo na Yesu loboko ngolu likolo mboka oyo na sambeli pona armée congolaise na sambeli pona la police na sambeli pour toute institution nyonso ya mboka oyo nzambe telema confondre batu nyonso oyo bazobundisa mboka oyo bazala frapper na aveuglement na proclamer le boko nzamba ngolu et libika moko na moko na kombo Yesu Christ ndeto bondeli tolobi amen. Mbola bino apesa bino nyonso ki mi place bozali benga biso na ba numéro na biso zali wana plus 243 97 30 34 307 au bengi biso tozwata ko orienter et puis à ko sambela pona yo to biso ni no sala batuni so balandi biso a ezaki deuxième partie na biso ya matin na biso de réalité spirituelle avec ses effets na pesi batonyo so bazana studio mbote papa Charlie Kanga na pesi bino ba so mbote et na bosanité papa Jacques hein depuis Suède papa Jacques mbote na yo peselanga mama mado mbote ya munene vraiment place aux alliés na pesi Maman Irène depuis Afrique du Sud, Maman Irène, mbote na yo mama nanga molandi monela ndaka papa Blaise mingi, nzambe papa mbola yo, hein, na bisa kyo nabi nzamba récompense à récompenser yo, hein, mama nanga nzambe nanga apambola. On a pesi papa Freddy Dika na Paris, na pesi bino so mbote place boza kolanda biso et nzambe alo laza na bino, je ne peux pas oublier, hein. Maman Nyemba yao yango yo Maman Nyemba Chantal Debo yao yango ana motema nzambe na nga pambola yo a pesa posa motema na yo lisusu vraiment mukolo malamu pesa bana nyonso mbote na par na ngai na bosani lisusu te na pesi papa Charlie Image Pro mbote bino nyonso place bozali. Apesi apôtre Joël, hein, apôtre Joël, ya yo pe yango yo mbote nzambe na ngai azanga te nako opambola bino place bozali nzambe alola kanisa bino place ozali na sambela pona yo simba loboko na motema na sambela place ozali wana za loboko na mobali tana motema. Seigneur Dieu de gloire na tondi opoto ozali nzambe pesa kimia na mitemo ezangi kimia bikisa ba nyoso baza malade loboko na yo ya ngolu nzambe likolo ba vina bango mitumbo eza ya basi ya butu mibali ya butu échec à répétition nzambe na rendre ngo inactif na repousser ngo mosika na yo makila no ganga na vie ya moko na moko pe ba angelo na yo nzambe ba yebana ko sala sécurité ya peuple na yo place bazali na kombo na Yesu ndeto bondele to lobi amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. La chaîne qui vous édifie.